Kamba, la Nouvelle Jérusalem, est la ville qui reçoit toutes les familles du monde. Une délégation politique, le groupe de réflexion d'élite tshisekedi, greffe en sigle, est arrivé ce dimanche 14 novembre 2021 en Kamba. Composée de 9 personnes, elle a assisté au culte dominical, puis au défilé d'honneur avant de donner leurs impressions au micro de papa Nelson Yema. Ngai naza président national il y a groupe de réflexion des séquedistes comme on a maître Patrick Chaba groupe de réflexion et ça groupe au niveau mondial mais ils ont kati ya IDPS maintenant ngana na kambaka groupe de réflexion na niveau mondial lelo na mire trouvé en délégation nanga restreinte et nigama tout ça pèlerinage na to kutana pena na papa Simon Kimbangu en fait ngana botama na église Simon Kimbangu depuis le Lubumbashi je crois j'ai na tangi na école Kimbangu bao bakina déjà na Lubumbashi babenga ngo nani baraka yetu de na tangi kuna et puis tobando ko samba na Kamalondo depuis longtemps à l'époque il y a fait Kizolokelo bon à l'époque na Lubumbashi bon maintenant je n'ai jamais eu le temps de venir ici dans Kamba mais à tout moment je me disais que non un jour on va faire un taka mabela en Kamba wana parce que depuis mon enfance où je pensais toujours qu'on nous parlait de Kamba avec une histoire il y a Simon Kimbangu bien sûr mais il faut un jour comme on a terre on a besoin de terre sainte mais on a objectif à elo tellement qu'il a reporté avant jandenge na ndenge mais on avait en tout cas l'automo kana comme na terre sainte pour na nyata mabele wana pena vivre ngo alive donc nous se voit toujours en sainteté donc awa iza mboka mo tamo na mibeko iza mibeko epekisa mais iza toujours accompagné avec verset biblique na kati ya Bible ba pekisio ba tangisho na Bible ke tala ndenge na kati ya Bible akia ikaka ndenge za là où le Saint-Esprit est vous verrez toujours que akia ko za toujours réservé na bato o bazana mitema bonzambe ba keri so malamu to lesika malamu to uti encore kolia na poko les choses d'ailleurs le matin nous avons tellement bien déjeuné et puis ce qui m'a encore tiré davantage papa yemoko a moningai a place na Nazaraki atuninga so na zonga mkonini na yebisa na kozonga lobi yebisa ngake zela songa akoyamba ngai yemoko kaka donc c'est-à-dire Saint-Esprit et la kisi ke mutu oyo azamwa nayo il faut kama oyamba ba Kimbangu sinon ça monde entier parce que nga en tant que ancien Kimbangu jusqu'à ce jour to bande ko manze moko boyembo boyemba ngo mingi na nai na Kikongo mais yeye makaboy na Chiluba siko ponga na za muluba et bila kan saka ke église Kimbangu za pour na Congo non pas non plus ngana mu Congo te parce que pas ça peur de la nation église universelle là tu mande ko yemba bakatu kwata bakatu nyanga bakatu elane mu maloko anu bwanzambi wasimona kakwena munga pabuloba o nzambi ele zambi mwimpabe o nzambi wasimona kakwena munga pabuloba o nzambe wana ezana koloba na kati ya monoko nanga nzambe mwena Simon Kimbangu ezata na nzambe muso koki koleka na sa mabele ya koleka ya zate yende nzambe ya solo abetama kangamaka ka pona nzambe na wana yango na tikale nzambe ya solo donc nazo senga église ke Kimbangu sinon soto to kangama to zana bolingo to tikala to kangama na selon bolingo oyo yemoko papa tela biso na pas de zana pour le moment to zana na bolingo to manza ke to kende biso no so liboso kombo nanga maman Pamela Moziga nazali porte-parole ya Grete Monde. Grete ezali groupe de réflexion d'élite tshisekediste toyaki kosala pèlerinage na biso na Kamba tomoni mikolo yo lolenge nini misu ya mokili mobimba ebaluki na makambo etali kimbangisme biso pe en tant que groupe de réflexion d'élite tshisekediste tomonaki ete tokoki kotika occasion ote bapaya bauta libanda bayaka ti na mabele masantu mpona koya kopesa lokumu na papa na biso Simon Kimbangu na yango wana biso tolobaki biso mpe tokotikala nsima te biso mpe tokomibongisa lokola Grete mpo toya awa toya na mabele masantu biso moko toya tokutana na papa tosolola na ye papa apesa biso mayele papa apesa biso makasi papa asambela mpo na biso atondisa biso na bwanya atondisa biso na makasi mpo ete makambo toza nango mosala toza nango na politike eza mosala makasi bongo na miso ya batu biso moko toyei kozwa na nguya na biso moko te yango toyei kose ressource na Kamba toyei kozwa makasi ya sika toyei kozwa mayele ya sika po ete toyeba ndenge nini tokosunga ekolo na biso po ete ekende liboso na mateya na biso ya lelo nga nasimbi mingi mpenza mateyo bapesi na biso baboti
lolenge nini tosengeli koyeba kobokola bana, lolenge nini tosengeli kopalela bana na biso, totika bana na biso bakende bakoba na mabete. Mbala nyonso biso baboti tokomona bana baza na kati ya mabe tosengeli koloba na bango mpe koluka kozongisa bango na nzela. Oyo mosusu esimbaki nge eza likambo ndenge nini tosengeli koyeba makambo kotanga mikolo, donc lire le temps, kotanga mikolo. Nde papa Simon Kimbangu ayebisi biso lelo tozomona mokili lolenge ebebi, tozomona makambo ndenge ekomi kilikili, me biso tomitika te, biso bato mwindo totelema tofungola miso po ete tokoka kotombola mboka na biso mpe mokili na biso ya Afrika.